na mobile no. Olingo ok no ça le moko boy, mobile no a boy, mais olingo ok. Ça dépend c'est quoi? Il a tout sur a boy. Mais c'est ça que je dis, ça dépend c'est quoi? Comme les lots par exemple. Mais c'est pourquoi? A boy, I be talking a ligne la tête. Yeah, but that's what I mean. My answer won't be yes or no. I'll be like, why don't you want me to go? I definitely do think that he is the head of my household. I'm sorry, but that's just how I feel. Like, I'm not going to do anything without talking to my husband first. And I know a lot of people might say, oh, she's whipped. I don't care. Like, if I ask my husband, you know, babe, I feel like doing this, and he advises me not to do so, I'm listening to him. So Gladys, so is there any leader in the house? There's no leadership in the household. God is our leader. God is your leader. God is your leader. This is your day. Moi si soki azaya kotengama. Everything is out tenga. Yango mona kamaso. This is traumatic. Hello there guys, welcome to Solo Labien Real Talk. I'm your host Christian Bless, and listen, as I always say, we have a strong one for you today. Baninga kongo nanga eza Christian Bless na sepeli ndenge bozo tala biso sur le plateau de Solo Labien. Lelo eza ya koyinda toza na maloba moko eko sepeli sabino. Avant que na commencer na lingi na pesa bambote pa batu na biso ba panelist, comment ça va? Ça va très bien. Comme nous avons great people in the panel, but we've got two new people that I want to say hello. Dengue tozomona tozana ba deux mamans na biso awa. Mama kombo za nini? Mama Iget et Mama P? Mama Kabibi. Donc today I'm going to mix it. I'm going to speak in English, I'm going to speak in Lingala in order for everyone to understand what we're talking about. We're going to discuss a topic that is interesting because since we've started our program, we've had good feedback, we've had amazing feedback, and one of the feedback we've been getting is some people are saying, Christian, the ladies on Solo Labien, bazo baby sa banana biso. Mama igetting azawana, jour moko nazaki na église, amoninga lobi Christian yebi sa bana wana na Solo Labien ke batika balera bango. Il faut que to bongisa bango. Yango wana na memi bango awa na plateau que to débattre sujet oyo ezo sala ke communauté basolo la. The thing we want to talk about is there a clash between the older generation and the younger generation? Is tradition different the way we see it here in the UK and the way they see it in the Congo? I'm going to start with Maman Kabibi. Je vais commencer avec toi. Maman, yo moni nini par rapport à tradition, est-ce que au monique basi banana biso basana biso ya poto bazo réagir différemment na relationship par rapport à ba maman ningi bino bozala kana Congo? Yes. Na koloba yes. Et puis ils ont dépendre na mutu. Ils ont dépendre na mutu. Mutu nyo surtout azana choix na ye, azana liberté. Il y a aussi au lingi. Mais au ezali important, ezali ko sala au ezaya malam. OK. Il y a un des très important. Yosiko omonique ba jeune na biso awa na poto. Est-ce que omonique façon ningi bazo mone la mariage parce que façon ningi bazo mona rôle ya mwasi na libala. Est-ce que eza bien ou est-ce que ozomona ke bazo déconner mamuke? Bon, quelque part dans Koloba, baza ko déconner moi muke. OK. Net pe dans les agneaux sautés, les sam.
misusu oyo mpe bazodekone naokondane bango mpe te bazodekone dans quelle façon? bon naoloba na nde nini role mpenza ya mwasi kotala na Congo par exemple na kotala ndenge ezali awa bazozwela yango ndemo te mwasi oyo awa ayebi vraiment role na ye te wana naoloba mama Kabibi bazoyeba role na ye te ayebi role na ye te na quelle façon? mwasi role ya mwasi na kati ya ndako déjà au commencement nzambe alobaki asalela mobali aide semblable voilà déjà Amen. donc rôle à mwasi azali aide semblable Amen. na kati ya aide semblable wana makambo ezebele na koya oyo ya koyede mutu ezali ebele donc tobengi yango aide semblable oyo ezali différent na bana na biso oyo ya awa ezali très différent par rapport ya rôle na bango na kati ya ndako par exemple mwasi azali ménagère na kati ya ndako na kati ya ménagère to moni o likambo ekomi e mo ezobima na kati eza ménage mwasi na kati ya ndako rôle na ye eza nanu wana manage donc ménage donc housework They won't say manage because they don't believe women. manage say donc abongisa ok musala ya ndako makambo nyonso tu donc obongisa kosukola bilamba konini mama nazokotela yo manage te morning housework musala ya ndako ozo comprendre mwasi ya mwana musala te mwana musala te yes mwana musala na musala ya ndako différent ekokani te voilà mwana musala na musala ya ndako mama donc mama eloko lobi eza important donc mwana mwasi musala na ye eza ko donc ko manage The man is to manage. ménagère the man gets the head of the house title but the woman does the job tokoma mama yo sikoyo olingaki obakisa oyo azoloba mama kasi mwasi aza ménagère c'est-à-dire ezoloba nini mwasi moto oyo tolobaka na nge mwasi moto abatelaka ndako voilà yango langage mama alingaka bimisa mwasi abatelaka ndako ndenge nini mwasi abatelaka ndako kaka teke mpo na kendaka mosala c'est-à-dire charge ya ndako nyonso eza na mboka mwasi po soki mwasi abandi kosala batemple ndako ne ezala desordre mpe full time so she couldn't work full time ndako ezala na desordre mpe bana bakozala mpe kaka na desordre po mama moto ayitika bana ndako owola mama yango mama alobi ke laka aza mwasi oyo nange azomanage ndako eza na contrôle ya mama eza na contrôle ya papa te mama sikoyo ozoloba sikoyo ke basi ya poto baza na idéologie wana te toza nango te parce que toyekoli yango te ok tokoma mama avant que olanki obakisa parce que nayinki nakotisa trésor nakolinga bakisa na point wana mwasi ya poto aza komimona bongo te parce que eza makambo oyo nga na vivre oyo nga na moni na bandako misusu nazokende akomi konini rôle omoni l'air akomi konini rôle omixe aoza place ya mobali omoni awa na poto toloba bajeune fille baréagir bana baréagir oui toza na badroit na poto baoloba eza différent na bakom parce que awa basalaka parce que awa bazongisaka boye parce que awa bakendaka boye rien à voir trésor oyebi ke façon ndenge bamama balobi eza on dirait bazosupporte oyo yo obandaki oloba depuis le commencement yo olobaki ke sikoyo yo olobaki ke bana basi oyo ya poto baza différent par rapport ya bana basi oyo ya Congo est-ce que oki un peu osupporter ajouter sur eux maman balobi oui maman balobi très bien of course maman balobi très bien c'est na maman balobi ils ont biloko na lobaka mais zali na
na disappoint mais ta bino ba maman na biso. Pourquoi? Parce que pourquoi botiki makambo comme la biso na niveau. Non, c'est pourquoi botiki biso to comme na niveau oyo na basi oyo biso to bala. Papa na biso ba enjoy bino. Produce. Hein? Ba enjoy bino. Opesi bango ba tendresse, opesi bango ba respect, opesi bango lambeli bango, boyokeli bango, bayokeli bino, boyokeli bango. Mais biso souffrir. Toujours souffrir. C'est là. Ça va être. No, we're good with this one. Carry on. Biso toujours souffrir à cause na bino. Oh, ils ont là que ça échec na bino. She said, wow. Ils ont là que ça échec na bino maman la biso. Pourquoi? Parce que bino besoin qui ba training. Ba formaka bino kozala basi oyo baza idéal pour na libala na ndako na société to ebiki makambo za ko changer. Mais comment bano ya lelo ba jeune ya lelo botiki ba on a niveau au ba komi impossible à gérer. Oh, il faut le gérer. Maman, Pour le gérer. Zela, est-ce que Boki va répondre? Maman, est-ce que répondre Trésor Ninga Lobby? Moi, ma casse. Biso batu, au condamné bisoti. Condamné biso ma casse. Pour au moins moi la nyoso wa kenda na libala. Mutu d'abord pardonnation na no mo simamuke. Mutu o ye moko nano, elle so azui formation wana libala te. Nene opesa mo ani formation libala. Mama na bi bon pona nini. Bana bingo lozo mona ke akwa libala te. Elle so be maman na kokara na été. Les autres dépendent de l'éducation au maman pesi mo na ye. Je suis d'accord. Soki maman éduquer moi na ye. Nanda koke moi déjà ba dika moi na moi ça maman la raza moi na moke ba edika ki maman te la ko mukolo kwa ke na ibala la raza moke soki ye moko maman aboti azwa ki na ngote akopesa moi nini soki maman ba dika ki bien te apesa moi nini apesa moi nini de la kisike na question wana exactly bien maman ba yebaki e ozo ki na ibala faut préparer moi no. Everybody should be prepared for marriage. OK, mama kabibi. Yeah, ngai na oloba na papa ndenga condamné biso ba maman. Yeah. C'est normal à condamner biso parce que yem to subir. À souffrir. Souffrir. Wana il faut condamner biso. Wana za normal banda mo ile za la ka bo. Ata papa na kati ya ndaku soki bana babongi bana na ngai soki bana babebi bakoma ka mama. Wana za normal. Mais problème toza nango lelo na bana na biso ezake bana na biso ya lelo. Vu makambo ndenge komi technologie se komi kuna na biso ezaki te. Ba makambo se komi boye na biso ezaki te. Bana na biso ango ata kutu yo mama ndenge mama lobi ozaki éduquer aux yeux ya bien l'air aux olingo transmettre ango na mwana. Il faut accepter qu'on soit. Ce qui accepter qu'on soit à ton lobby. Donc bana na biso ba komi na position que ba maman ba lingi ba pesa bango ba training ba entraînement ningi ko sala basi na ndako mais bazo yokande te. Ba sœur bino bolobi ningi parce que she is king yo zalaka mutu ya dans equality woman power ozolo ba ningi par rapport à quoi. Ponanga comment le loka boza bien. Pour eza boende toza ko yeba na outside perspective na biso moko pourquoi ou bien place nini problème ezali. Tovani atobi ba mama na ndenge ba pesi ba conseil na bango na ndenge moi si position moi si faut ezala boy. Question yo tuna kezake what's the difference par rapport à ba mama kuna na Congo na bino ba jeune awa. Déjà ba mama oyo ozuma ke baza ba mama déjà boza ba jeune. You don't look
Mais bozaba, you guys are at an age parce bozaba mama vous aussi vous experience life na bino. Bozaba mama te obokoli na Congo. Bozaba mama obokoli awa na mbokolo. Na ndenge bokoli sibiso, tozomona bino awa pa kuna. Eza déjà que ba caractère obino bosi bozaki ezaki déjà na transition na bino ko ta Congo tina awa. I don't know how old bozaki tambwaki ba age what age roughly bozaki. Non, ngana kola na Congo. Na Congo. Na boti ba na mami balé na Congo. Na Congo. Okay, anyo yaki awen. Na young age, right? So pour la business mam nanga Magadi ba valeur na Congo. Zela, toujours comme wana. Na ndenge bozaki kuna na ndenge boza awa déjà bo changer parce qu'il faut pour adapt caractère ya sika pour vana na mboka oh. C'est normal. C'est ça pour déjà. Mais oui, non necessarily. Mais déjà you have to be able to adapt. Déjà awa na mboka oh, mutu moka vana ndako mususa ke musala ezo marcher sur bongo te. Ezake mutu bango mi bale ba ke musala po boye bandenga ko kipenda ko déjà changer normalité what's normal in the household. Problème c'est ko ma place papa o ayebi ndenge biso tokola kalanda ko ndenge tuza awa a lose control wana parce que oh na Congo ezaki boye me awa ezasu boyete place wana nde moi imbalance wana ezokoma nazo bana social mwana o amona ki ndenge ezo salema tu vois na to comme na place que papa bazo kana société po oyo mbongo azo aso ta place moko na musala te soki ozo ke na musala te let's say the council or the government azopesa mama mbongo mama sikape akomi kupe koza mbongo na ifa gérer mbongo papa pe mususu azo gérer mbongo na work wherever concurrence komi parce que nan bayo qualité how to manage money as two people that are bringing money in problème wana eza parce que koyebana equality na sens wana ezalaki te mais problème bozana problème parce que maman comprend te nga pe nazana ba droit nanga na komi pe ko comprend te na mboka oyo ezalaka boye ye pa fungoli misu ta ma fungoli misu papa ayoki kanda po place na ye e komi ko shake problème wana nde ba maman na biso bazaki nango so tango eza ko progress more and more nde komi ki politesse bazo betas ko beta before ezaki ke ba becho vani na ndako na bazo pesa conseil so ba betio benga police sala boy zela I'm coming sala boy place mana déjà bino li bokomi so ko changer bokomi ko comprendre te ezalaka boye te na suka ba obenga bino ka basi mabe parce que bobimi na ndako libala mais so kande bosi boyokali ke it's not supposed to be like this so place biso tozomona ezaki to comprendre place bino pe bo comprendre changement wana ezaki wana so we're being called bad children because we realize when you realize the truth mais the problem now comes where you have to admit that you realize the truth because the money ango maybe no go baleke pa bino go ipsi biso ngana bimaki me beautiful bovanda nanda that's what we're like well that's not true bino tambo bimaki biso pe to money to comprendre ko bima wana la kinzela ko bima parce que you guys weren't happy at home okay je comprends donc okay basser na moni bo se pela wana Gladys na moni ke yo posa ki na situation mo awa parce que you mentioned you said that it was abuse the way people were saying you know what a woman's responsibility is to cook is to clean is to do all that the mother said that binonde bozo yo kate oui côté ba nini ba responsabilité ba za pesa to lobela ki responsabilité côté ko pesa ba maman responsabilité ba éduquer bana na bango ya basi que bana basi bazo ba caractère pe ba biloka malamu maman ba parce que lo mibale bele ba jeune surtout na région ça bele ba souffrir parce que bazo lobande to lobaka que ba fait bele ba ça entraîner te pona kozala basi nga moi je pense que oui ezali nango ba le bele te ba ça préparer mi ba le bele pété ba ça préparer pour dans côté na mariage parce que quand musanga ko tuna lo mami lobelaka heure moko que soki basalaka ba test pour na neti eloko nya kokumba driving test avant banda kokumba il faut le driving test avant banda soki kokumba même ba moto il faut le ba test ya moto pour na ni eloko ya munene oyo tongaka société comme mariage basala biso ta test te what else can you add on top of that the role of a woman is simply not to be in the kitchen or to manage a household that's something that two people so tozana ndako bato mibale biso mibale toki ko manager ndako on peut manager la maison deux gens so you think that it's 50-50 it's definitely 50-50 it has to be 50-50 especially in Europe let me tell you so ki mobali donc his position in the house is 50%. You pay more, so that pay 50%. Of course. Okay.
It has to be tired. Okay, Zola. There's no leader. Listen, let me finish. Wait. 1 second. Where are you leading her to? 1 second. Also lead Zela, happy. let me ask you a question. Gladys, let me ask you. So yes or no, yeah? So there is no leader in the house. What's leadership? Yes or no? Nazo répondre hier. What are you asking me? No, why are you cornering her? No, don't try to corner her. Guys, listen. No, don't try to 1 corner her. One second. I'm gonna answer the question, yeah? But I'm leading the conversation, yeah? I'm asking Gladys the question. So Gladys, is there any leader in the house? There's no leadership in the house, so God is our leader. God is your leader. God is your leader. Let me tell you Selon quel verset? Let me tell you, let's go according to any verse. Jesus does not tell anybody to be a slave of anybody. Jesus does not say, Jesus says, I'm the head and not the tail. You understand that? So if me and my husband are both working, whoever's coming back home first will take care of the house. Whoever leaves the house last will take care of the house. Is that common sense? What is this about? I work full time. Mom said that you can't work full time as a woman of the household. The children won't be taken care of. There's 2 of us. There's childcare available in the United Kingdom. I work full time. I have dreams. I have goals. I have aspirations I need to meet. This can't be stuck because I'm married to a man. I should be stuck with a man. Sans effet, man. My lady says encore and need a sans effet to boy and go. Everybody can share. Okay. So I'm gonna go to you, yeah, because obviously now you, Mama, to couper ça bien ba chance que boloba, to couper ça ba jeune que ba s'exprimer un peu. Trish. Yeah. So just following up on what they're saying there, na ko mélanger moi lingala na anglais parce que it's quite hard. Mais c'est quoi bozo ndima que na ndako leadership ezate eza bino mibale bozo kende ensemble. Yeah. C'est quoi what are you with the what are you trying to teach your children then? Like the truth. Unity. Because I want to understand, yeah, if you go on a plane, yeah, just an analogy, there's a pilot. If you drive in a car, there's a driver. If you go on a boat, there's a pilot. Yeah. So pour nini bino bolingi leadership te nandako bino bolingi bozala ndenge moko. I think give us an example where leadership. Hold on. I think the examples of Pesa, yeah, like the analogy of Pesa. I think someone can find another analogy to show that it's a teamwork thing. How many kings are there in the kingdom? Wait, hold on. Why are you talking about kings? Pourquoi écoutez c'est pas quand même kings? C'est ça on a parlé about. Kota. Na moi justice mo ya mukiebo. La question. Non. Batuninga. Opposer la question, nazo répondre. Eza na leadership te na ndako. Omoni makamba ba leadership, yeah. Ngana mona ngoma makamba ba narcissist. Yeah. So imobali azo yana bakambo ngana za leader, ngana za head of house. Nga personally ngana okima mobali ana. Na omona déjà kin comportement ya dictateur. Azo luka mutu amone la mwa muke. O azo luka mutu akoki oza facile ko mone la e. Omoni nga na mi yebi, yeah. Naza individual, yeah. Na mi yebi ke mobali ko ke paranga te abando yebisanga ifuza la submissive unless he's telling me that that's how he is himself as well. Unless he's coming to tell me submissive, but submissive. That's different. Na do mona ke amoninga deja toza equal parce que c'est vrai, toza equal. Ngana mobali nyoso. Na otala ona long na oyebisa o. Naza equal na yo. Naza na sena ote. Oza likolo na ngate. No, she's not. That's not what I want to say. You keep looking for a leader in a partnership. So also look a leader na plus toza parents and children. Be followers forever. But you're not giving us one example. Plus leadership is that needed in a household. Give me one example so I can understand. I found it a bit ironic when there was a lot of responsibility being put on the mothers for raising their daughters badly, because even though it's something that mothers play a part in, because mothers often repeat it by showing their daughters that they should be more responsible when it comes to, even in between siblings, you see the girl getting a lot more responsibilities than boys, and so to see it kind of backfired and played on them was a bit shocking. But I think it's a habit that we need to actually start cutting down, because we need to hold men accountable. We cannot expect men to be better when we rarely hold them accountable, or we excuse or justify where they lack. We have to hold them accountable and say, this is what you need to do. This is absolutely unacceptable. Francos, oyoki nenge baser, oyoki nenge baser balobi. Baser, baboyi makambu ya leader. Baboyi makambu ke no mobali as a leader nandako balobi ke no toza bisi moko ibale iko. Deux, baboyi makambu ke
bangunde baba nako clean house dem mama mama otizaki momoko lobaki moi s'il faut asa nini ménagère ménagère they don't believe women should manage. It's not the same. One second. Let me finish. Let me ask him. Baboyi eloko wana housewife. Baboyi biloko wana Francos Chimpoki. Donc yebisanga ozomana ndenge nini? Bon, nga loba. Toza na génération mo batu bazana ba choix. Absolutely. Mututu azana liberté na ye na choix osa makambo ndenge ali. Soki asali choix oyo ke maman ezo marché pe pona ye, tant pis pona mutu wana. Ah oza mayele. Maintenant nga la préférence na ngai. Nga ba ngona ndako na ngai. Préférence na ndako na ngai, nga lingaka nazala l'idée là dans le contrôle makambu ya hazo na ngai. Wala eza préférence na ngai. Et puis moi c'est manager. Eza choix na ngai. Tant yo na contrôle. Mais oui parce que moi you never be a leader so. No, na lobi bonga li zala calme. Wala eza choix na ngai. So yo lingi bon parce que le bango toujours relation eza concurrence té. Aujourd'hui ba relation ils ont marché pourquoi? Parce que ba sœur la biso pe belé, ba mo ke la relation de concurrence. Amon mo ba la ça boye pa linga prouver nga pe na ko sala. I disagree. Why are you blaming women? Nazo lo bate. Men as well. Mais gani c'est mon yo do kata fois. Ba mo ke na mo ba relation on de eza concurrence. Relation eza le kambuya koyoka. Papa cause ne papa mo mi ba les arani ba ba fille ba comprendre. Mo bali ali rozala moi si azo respecter parce que mo ba azo ka love comme respect. Moi c'est pas avoir love that you respect. You're right. Sorry. Pardon. Okay, sorry. Comment va combat basi? Yeah, we're fighting for women's rights. Okay. Donc, eza likambuya koyokana. Le loba relation de comme la competition. Au moins la peine que moi ça moni au salaire lobe alinga l'action pe nga pe na kosala kaka ndenge ozali wana. Which people? Ya mo tout le monde que makambango e comme aucun tout clash entre biso na biso. Mais ce qui est likambuya ya attente que bino ba bofandi. Moi ta mambazo loba que après cet exemple mo rabia bino to comme la société parce que ba relation la tango akala. Basi bele baza otika pe na bandako mabala ndenga lobe ezaki parce que bazaki na ba means te ba moyen te financièrement azaki ko dépendre na mobile. Alors asona tiki famille na ngai e ko souffrir financièrement pour les mobile na tapé ça biso mbongo. Le basi ba mbena moyen ko zo ba mbongo na ba mbongo. Mais loko na koloba ezate parce que beaucoup zo moyen na bino moko etinda bino ke bo ba na roboma ba na bino facilement pour so likambo salami na quitter parce que na zona ba moyen na nga moko. Olia ko luka moi solution moko pour la makambo avancer. Là comme bon pourquoi? Parce que motamoni ka comme na ba moyen moko. Amoni ke papa telemi le temps c'est le robot ya sidi ki asaka ko mabe alingi ba lo bela to ba teke na ndenga za ko sala wana aza ko boma pe makambo be na sima. Donc okay. I understand what you're saying a little bit. Okay, I understand what you're saying a little bit. C'est quoi Diamond parce que tout le monde que ba sera ba lingi equality frère à lobby que ça dépend de la personne. Yo des fois I know that you always refer back to your mom whenever we have these conversations. Makambu oyo ke no, there's no leadership in the house. We are both the same. What do you think about that? You know what? My sisters are big leadership is a latin and that is a four is a mabe is a sense. Is that mabe? Is that confused? Yeah, that's very confusing. Nicole, merci beaucoup. La féministe because la moi si moko o azobunda pona ba droit ya basi. Et la qui cité que o linga ko compete na mubali. Et la qui cité I feel like that whole feminist situation bien que cause la leader azate is getting to some women's head. It's getting to some women's head. In the way basi bazo I don't want to say basi bazo boss na role na bango mais basi bazo get confused na position na bango na kati ya ndaku ya libala. You couldn't be more biased if you tried, Chris. Omoni ngana lo bango omoni so lingi libala wume les écoles anything
okosala na vie faut zala na plan na future plan okoza te kaka yo mobali bo okende ka vika ngulu te bate ozosani bo plan il faut ezala la relationship so qui plan ezate place c'est plan but how dare you plan if you're not the leader? The leader has to plan. Kasi mwene na ki plan mwene za ovandi mwasi na mubali eza mwasi avandi na mubali it's true the leader has to plan foye na ye bozokende ndenge one second guys let Diamond finish express yourself right no. Yeah, we don't get the let them finish. We don't get guys. Can we let her finish, please? Yeah. ezalaka bien na foyer boyebi plan ezokende ndenge nini tangu plan ezalaka te na kati ya foyer na kati ya mariage ezali place ba désordre esalamaka ekomaka ndenge nini mwasi atelemi ngai fo boye ngai boye mobali pete ngai naza leader ngai fo na konza ngai fo na sala boye place mona nazomoni tangu plan eza te mwasi azoyeba te azosala nini mobali azoyeba te azosala nini place désordre yaka na kati ya ndako nazoloba teke non eza bakoma contradiction te omoni mobali soki aye na kati ya ndako libala abandi kolobake nga il faut respecter nga naza leader naza boye wana eza deya mabe mobali wana azoluka mwasi mpona amvuka azoluka mwasi mpona afinafina mobali na ndenge wana ebebaka kaka parce na batanga ndenge wana eza place basi bakoma ko exercise badroit na bango kape naza na droit ya boye naza na droit boye parce que nini mobali asere bango trop tika mama azala lese tika pe papa azala lese mpona bakambo barole na loba boye bamama na biso mabe epesalamaka mingi soki mwasi yango okotala ndako ya libala namonaka mingi bamama bapesaka bajeune fille baconseil et place tozobebisa bajeune garçon bazozwa baconseil te yango ezosala question bajeune garçon bakoti na kati ya ndako ya libala bazoyeba te basala nini role na bango ezali nini mama lobaki ke azopesa des fois tozopesa baconseil pa bana na biso mais bazoyoka biso te pourquoi est-ce que mpona yo bazoyoka bamama te mingi eza ke bana bazoyoka bamama te bana mpe mosusu bazala na bango bahypocrites omoni mama vandi mama pesi conseil ya malamu mwana asali lokola yo kitanga koti na kata ndako libala mapapu evimbi ekoli akomi soki ndenge mama pourquoi est-ce que eza poto moto ezobebisa bana na biso oyo eza nini eza poto te nga naza mwana poto ekota na libala nanga mama nanga batante mama ya baeglise bapesa baconseil donc mpona ngeza makambo ya kipoto te mutu na mutu aza na choix na ye ya kosala oyo ya lingi eza makambo ya choix eza makambo ya preference eza makambo ya ebele eza makambo ya kipoto te tobebisaka tolobaka ya poto te ok mama oyoki ndenge bana balobi nakozonga pa mama pas très après après wana nakozonga awa après mama bozolo oboni ndenge échauffé mama kabibi wow en tout cas koyoka bana langa koloba boye ça fait vraiment mal no don't say that yeah ça fait très mal omoni avant kokoma ba mama tobotamaki nde bino bobotamaki bien sûr tokokisa ba 5 ans 10 ans ba age ope bozalaki na nde tokomi nde toza de eloko anio eza te bafanisaka biso mpe bapesaka biso mpe baconseil tose comporter ka ndenge mpe boréagir après lelo oyo tokomomonaka ezalaki important ozo comprendre bon na ko féliciter moi la langa na Lobby franchement oza vraiment à féliciter pour en tout cas baza mingi te baza wate kola nini ndenge yo lobi nde bango ba Bako Europe village échanger l'auté moi si aza na rôle na ye mobali pa aza na oya ye mais awa sikoyo na moni na suka awa lobi na biso to ana faute tozopesa ka bana basi tozopesa bana mibali te mais nde to lobela ezali tozolobela bana basi plus c'est ça donc lobana bana basi plus why moi sinda simba kanda moi si nde asimba kanda fondation moi si soki aza ya kotengama everything is ya otenga this is awful I'm not even saying nothing I'm not even talking
that makes sense. No, there's no point, Christian. Christian, you done us dirty, so dirty. Oh. Omoni, moi si na simba ndako. Yebisa ngai bolobi makamba koloba boye. Nga mama na oloba. Moi na déjà réagi boye. Voilà. Manque de Nga respect. mama. Here we go. Having Having an opinion is disrespectful. Ngai mama Right, na you are. oloba. Oyebi nga mama le na oloba. Combien plus mobali sikoyo. Omoni mobali déjà le abotami. Abotami na autorité. Nato matato kita. Amen. Mobali aza bongo. Et puis moi si soki abotami na sens ya responsabilité. Na me mabino na exemple na soki sabino na bala mikie. One is a science, ou bien society. C'est normal. This is abuse. It is. Ezali ni science, ezali nini, ezali nature. Na peso exemple. Wana mwana mbali to mwana mwasi. That's not mobile. Mwana mwasi ya mkie, soka kusi 3 ans. Tala ya banda kumeko soka basani. Sans que no bodia lo banali. Because she sees her mom doing it. C'est la tête. Mwana mbali pasa na kata ndako. Amona ape. Bon. Mais osala ngote. Bana mibali balata ba jip mikolo. Bazosilika, n'est-ce pas? Bazosilika, n'est-ce pas? Bazosilika, n'est-ce pas? Can you let her finish, please? Yeah? I'm gonna come to you guys. Don't worry. Omoni. Mwana mobali osala ngote. I have my son at home. Asana 10 years old. So when mwana na mbali. Like I'm not become my father nangako. Mom is my opinion. Hey, where's your opinion in my house? No. Ozo comprendre. Azo la sanga ke aza mwana mobali. Mwana okaninga la sanga ke aza mwana mobali. Mom knows. Yeah. Knows what she's talking about. Alors mwana okaninga la sanga ke aza mwana mobali. Siko nga ke tant que maman. Ceux qui na kene na piste wana toluki guerre. Vous comprendre parce que il y a ça déjà et ça ne loko eza kati na ye. Donc e bandi ko se manifester, e bandi ko bima. Il faut nga sikona e bandenge nini na ko luka ko zala na ye. Ceux qui to zongi et pas la biso bana. Omoni l'air to lobby partout ata wapi. Ba chef bazalaka jamais mibale. Nulle part. Ceux qui te comme qui ne sait que ba chef bazami balé au milukeli guerre sans que yeba guerre angom lelo peut-être au monde en côté mais après au monde ndenge insiste à lobiawa Maman, n'a question après n'a pas trésor. Lobby biso. Est-ce que c'est quoi comment je peux dire evidently problème est ali evidently problème est ali que evidently problème est ali que toza bazana ba idée mususu biso pe ba maman bozana ba idée mususu question nanza nango ezake qu'est-ce que c'est que to kito sala que to bongisa moi clash wana parce que clash eza wana évidemment clash eza wana qu'est-ce que to kito sala c'est que OK to se supporter les uns les autres. Le problème est ali wana tout ça l'échange tout ça na confuse génération sika bazana confuse ba komi ko besoin liberté yango ba droit yango ba memeli yango na sens mususu ba mama ba lobby apona musala ngai na bisi bino na bote bana mibale na Congo donc il y a déjà mère fille mère donc l'air na yé na fanda na poto 1 mois na ndako na banda musala depuis 2000 tilelo na sala full time job marié na kati ndako mais rôle nanga na seda ngo papate bolo kanga très bien s'il vous plaît na seda ngo papate l'air na zoya na uti musala a obligé ngate na sa musala I choose ko sa musala parce que na zena ba responsabilité nanga na zaki na ba devoir nanga na lingita sombela nga make up na lingita sombela nga na lingita soma na mbongo na nga za indépendant na ke ko sala full time là na ke ko sala full time il faut na yeba ke musala ezozela nga na ndako là na uta full time na nga na ye na ndako sikoyo soki mobali nanga aza papa malam aza mobali malam o balobi mari aimez vos femmes femmes soyez soumises toza na ba rôle mibale il faut to sala biso mbaye na kati ya ndako mobali wana tellement alingi mwasi na ye aolinga mwasi na ya souffrir Amena. mobali alingi mwasi na ye mwasi na nga awuti musala akende musala full time aye asa tired mama oye
na mbelo fufu, na zong saboué. Mais il n'est pas obligé. Il fait ça par amour. Maman, look at the pizza, très bien. I think someone like Mama Kabibi is the perfect example of the type of mentality that I purposely try to ignore, because main reason is because one, I understand to some extent what she's gone through, and then two, I also understand to some extent why she feels the need to teach those same things to me, and I know it's more so because of trauma rather than an actual beneficial situation, like a beneficial reason. So I feel like naturally someone that's been abused, or naturally someone that's gone through trauma, they naturally want to pass on their trauma if they haven't been able to express it properly or been corrected, or they haven't healed from it. So I understand to not to not follow that. Let us know what you think. Let us know, which side are you on. Avant que n'akote pas maman, trésor image. Oyoki nengi ba maman ba lobby. Oui, ba lobby que non, ba pesa que ba conseil, mais des fois ba na ba biso ba yo rakate. Oyoki nengi ba jeune ba lobby. Ba lobby que non, to lingi leadership te, to lingi biso mi ba to ça là-bas. Mais tout ba leader. Trésor image. Question na user ko in this situation, what can we do que to bongisa makambo? Bon, naso na ba mama, naso na basi. Biso na mboka na biso, mama zaona na oloba na ba mama. Te na basi na biso te. Soki na ba mama ni to wana soki na bandi oloba na bango to kuswana. Soki na ba mama. Mona mobali soka na problème akina oluka bokilo na ye. Akoluka mama ya mwasi. Azoni super mama na biso. Mama, comment ko expliquer ngai? Yom de boti mwana na. Banine de 0 à 9 mois. Na kati ya libumu na yo. Azapi ya mwasi eto ba mobali kutute. Abimi na mukili. Yo mutu ozo melise mabele, yo mutu ozo pese bibero, abandi golia ofanda na ye ti opesa nga excuse ke no mwana na yo ke na ngai ti. Ilo wana ekota nga ya wa enisi nga mutu. Comment mwana oyo yo boti? Na okende na otuna 3 questions. Comment mwana oyo boti oza na capacité te ya ko contrôler ye mais ça mwana na yo parce que toza na problème moko awa na poto ba mame belé ba komi koloba bana mwana ngayo ka na eti ayo ka ngai te aza kutu tetu eza 0% tolérance. Sur bino bozo faire souffrir biso. Pourquoi? Parce que moi si on a la bali moi si msusu natali que maman Kabibi azara bien. Na ebi que moi na pas za bien. Na ke na bali. Na yokutana na mutu msusu na kati ko. Abando beli sa mutu. Ozo mona. Abando beli sa po oyebi bilo msusu ba valeur msusu tozaki na ngwa peut-être ko mona mabea. Zo mona yo msusu o ba kotanga peut-être bandi ko na biso basi do bazo kanisa kotange bandi lelo te kotange bandi kala ba mama ebele pe batanga baza ba intellectuel basi sa université mais bazaki pasa mabala ba millionnaire pe bazana pesa ke exemple eza soki na mit na ba zo na pesi ba ne basi dikela ngaya na pesi basala soki théâtre moko bozo film mo mona nsusu eza yakala mais 78 sur 79 soki basala ke moi si moi azaka na mbongo azo ko luka mobali ba ko fa na ye ezaki na tina. Maman explique ngai na kina deuxième chose. Maman, pourquoi bino bozo s'adapte na bi que olobi na ngai ke otangi comment kene musala boy depuis 2000 depuis 2000 pourquoi ezo sala maki bino bolingi bo comprendre te bana oya lelo monde na bango ndezali pona ko approcher moi na lelo il faut comme un raisonnement nenge moko na ye d'abord sima opusani pembeni na ye na mona mo pona ba vie na biso biso salama bazo benda biso pembeni ba pesi biso conseil mais là on ezo salama ke bino bozo ko quand même to lobi côté ya ki bon mwana ezali ka mosusu to qu'est-ce qu'on a ki mokolo olobi ke azate étude po babi mutu nyonso azala na point moko boye ekosala ke bo pusa na pembeni na ye comment ezo salama ke ye aza mwasi ndeti yo asali makambo azosala makambo yo peut-être osala kala makambo yo sa ba behavior yo sa ba comportement yo sa yo yebi yango mais ozo koka ko approcher ye kaka te yasuka excusez
Yasuka. Pourquoi on doit approcher parce que on a un problème. Pour oyeba mutu. Oyo, azana problème. Il faut pousser la pemeni na ye. Mutu mususu komona azana psychological problem azo ba abuse moko boy. Pour biso ezate ndenge za lelo a. Ezakate mama na yo muta ko éduquer yo. Ezaki mama ya balabala amoni yo za comportement mabe, abendi yo pembeni, mais si ko pas pousser la pemeni na ba impoli pe ya ba fille, ba obi bazaki matata. Neti ba Gladys, neti ba Trish. Na bendi ba impoli ba oya matata. Obi kitoko. Gladys na ba Trish akala, na mi Queen Stinga. Mais ba maman peut maîtriser la bango. Ba maîtriser la bango na conseil. Vous mais comment vous pousser la pembe na bango? Yasuka. Non. We forgot the first two questions. To pose ça déjà. Maman, est-ce qu'on peut répondre à question? On l'a vu trop. Sur les acquis, ils sont basés dans ma carte d'habitude déjà. Comment yo au contrôler te mona no mo boti. OK. Il y a une question dans le baquet. Merci pour la question. Exactement. So na zo pour nanga moko. Faut d'abord avant d'éduquer moi nanga, ngai mo funa za éduquer. So nga na zo éducation de base te na ko éduquer moi nanga te. Pe ndenge ngai na koleli ndeto koleli na Europe awa. Moi na basola na ye. Omoni za pa les autres dépendent de ba parents. Eza parents mususu asola ina moi na été. Eza parents mususu azora ne tenter ya kozana bana na ye. Donc maman dit moi ça pas te la ndako te. Parti pe ya ko éduquer bana eza na 4 wana. Yango le bien to biki no moi na zo éducation donc maman so ga 8 ans na moi na mwasi. Na limite moi na obima. Mais ce qui moi na baby, c'est que maman a eu des temps pour éduquer moi en été. Donc vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord notre trésor? Non. Yozela, next person. Okay. Next person. Listen guys, let me do this. Mais Yozoloba, mais ça pas suba loba au So maman, donc ça veut dire que vous êtes d'accord notre trésor? Non, ngala za d'accord notre trésor té. Pour exacte to banga bana biso abasi. On a la deuxième question. Moi, na oyo boti ozo kokate. Il y a une première question, non? Au boti me 9 mois. Si ya kolu ozo kokako nini ete. Et ça te que non na o kokate. Ozo comprendre. Aza mona na ande na kati ya ndako. Na olobane na chambre. Na obima nango libanda te po mutu amona. Si ça lobi awa. Bana misusu basa ba hypocrite. Là yozo pese conseil. Azo yo kama kambo olobana ye. Mais oyo azokende ko fesi libanda e ya makamususu. Bana na biso ya lelo problème ezali makasi parce que bazoko copier. OK. Libanda. Omoni ata na kati ya ndako, ata mampara na yo aza mal éduqué. Mal éduqué c'est trop dur, mais ata azana éducation te. Ata yemoko asala ki makamba bien te. Yo moko scolaire okoli. Déjà soki obali, oze su mwana mketo si okoli. Po libala eza biloko ya mikolo ya ba bébé te. Siko soki obali, okoti na kati ya ndako ya libala. Donc o accepter makambo moko boye. Donc o ratake pa papa na yo. Ata na school, ata na nzela, ata mama balabala, ata na ba pano, ba komaka oyo ko catch up. Balobi ezaka malamu ko copier eloko o eza ya malamu. Ouais, comme quelque chose. Donc maman, pour répondre à votre question, je lobby que eza makambuke bana mususu bazala kaba hypocrite, pe bana mususu alors que bazwa eloko ya malamu baza copier eloko ya mabe. Atiki nandaku azana nandaku azana kompopi ba la plupart des cas ya banango. Nandaku azala ndenge mususu. Azara tout temps en chambre. Na téléphone. Azotanga. Mami tomorrow I have my exam. Mamu bona bobo na bemela kabimi libanda yango tende. Mais yo siko zo la kisaye. Na kata ndaku mamomoni oza mwasi kitoko, il faut ça là, il faut zong saboye, il faut ça mais l'air yazo bima libanda akena poso mususu. Est-ce que comme ça Okay, no guys, Trésor. Wait, 1 second. No, I'm needing this. Gladys. So my question now, is what can we do now in order to come to a solution, Because evidently there is a problem there. Evidently there is a clash there, And what Mommy's saying is that you give us an impression when you go outside, the reality is different. What
solution can we bring? There is absolutely no solution. No, we've spoken enough, Lingala. I've had enough. There's no absolute solution. I just feel like the things that, so I'm sorry to say, I don't want to come across disrespectful. The things that 1, 2, 3 are suggesting is completely abusive. You are putting your daughters in great danger in the house. Because on top of it, it's a disservice. What I want to say is you guys also kind of agree with us because both of you contradicted yourselves because you're saying if I can't do something, if it's a good man, although he's not obliged, he should. That's exactly what we're saying, that there should be no leadership in the first place. We should help each other. You are saying that completely, let's set up and put up a plan. Who's going to make the plan? Because you said the woman should say what she wants and what he wants. Then there's no leader. This is exactly what we're saying. Exactly. But that's what we said, teamwork. We said teamwork. But you still need someone to no, be. you don't need anybody to do that. And I Okay, finish it's because not- everybody refused for me to interrupt people. I've had Sorry. I've had enough of abusive ways. We need to change. The only solution is to accept and understand that it is fair for everybody to do something together. You can work together. It's not about I'm the head of the household. It's not that. No, it's not like that. It's not fair. It's complete abusive. We're going this way. Will get abused. The only solution I can give to your question, Christian, is simple as this. We can do things together. People, husband and wife come together, lead your household together. If just in case, God forbid the mum dads, what happens to all the children? Because the dad can't do nothing. Go get a crazy evil stepmother to come and abuse the child. I'm not saying all stepmothers are abusive, but the only thing, the reason I'm using that example is to say that the dad can do the same things the mum can, and the mum can do the same things the dad can. It's that easy. But then, okay, can I ask you a question then? So you're married now, yeah? You're married now, yeah? Did your mum give you advice on how to be a wife in the house? My mum's always taught me how to take care of myself. But how to she can only be responsible. But how to be a wife? I'm not talking about you as a person. I'm talking about you as a wife. Why would she need to teach me how to be a wife when? So no advice. So no advice. No. Listen, my mum is a mother of 7 kids. Yeah, that woman has led each one of us successful, wonderful children. Come on, just look at me. Okay, so let me finish. Oh, please, calm down. Please. Woman. Yes. Happy household. Yes. Please. Yes. I can hold my household down. My husband can hold his household down. Together we hold our household down. Together. My mother is a wonderful woman. Okay. So you got advice. Gladys, my question is this, yeah? Has your mum given you any advice on how All to the be a time. wife? All the time. Okay. Even up until now. But let's talk. The advice that she's given you, Yes. Yeah? Did she show you what is your role in a marriage? What do you mean, what is a role in my marriage? What's your role? What's your duty as a wife in a marriage? Did she teach you, did she tell you what your role is in a marriage? Of course she has. Okay. Now, what she told you and what you're actually doing, is it the same thing? Completely not. And so you also... Because my marriage is completely different to her marriage and what she thinks. Absolutely. Okay, so you will agree with what mum is saying in terms of sometimes you advise your children, but they don't necessarily... Not all advice is the right advice just because it comes from your parents. It's definitely, mothers are not realizing, the ones that are doing that are forcing everything on their daughters. It's a huge burden to teach your daughter that you are solely responsible for the words they use, ménage, which is basically a house girl for the house. God forbid something happens to you and you're sick. People in your household need to be able to contribute, but they won't be able to do that if none of them have ever done it before. I know a man that where his wife got sick and she went away, to hospital for at least 4 weeks. He couldn't even make rice. So no, it's too much of a burden. I do not agree on that. Sorry, can I just, I think one of the main ways that we can actually sort this clash out is by listening. I think one of the main things is I feel like because we grew up under the older generation's roof, we've had time to listen, we've had time to hear you guys, but you guys have always been in position of power and continuously refused to hear us out. And sometimes when we say things, like when we said there's no leadership or a team, what you guys heard that is a competition. There's no competition in a team anyway. We don't look at things that way. And also there's no competition because we don't see that leadership role. For there to be competition, you have to see that there's a role there and it's empty. It's not there. No one is trying to run for it. We're working together as a team. And also wait, hold on. You decided to do the captain.
captain stuff. But some teams don't have captain. Yeah, but that's what I'm saying. It's a choice. Yeah, you're right. I'm going to go into what Frank was saying. It depends on individual. Every couple are not going to have the same goal. You're going to have different couples, and it's going to be like, you work on this and I work on this. But it doesn't have to mean we're working on this, but I'm the leader. That's where I'm thinking. Wait, no, I'm not saying you said that. Zela. Nyamate for one, and two, I'm talking about different relationships. Zela, you can't. Okay. No, go make a Trish day. Not silly, sir. Different people come together for different roles and different things. So it's hard to ask someone a question like, what is the role of a woman? Because what does that man want? What is he looking for? We can't answer for every woman. Gladys has a different role in her marriage. I have a different role in my relationship. You have a different one. So I can't come and say your woman's role should be to be in the kitchen. It might not be what she's good at. Okay, let me ask you a question then. So wouldn't you say, that there is a direct correlation between our mothers, their marriages, the duration of their marriages, in comparison to the marriages that we have in the now generation, the divorce rate is significantly higher. So wouldn't you say that there was some positive element in their marriages that we are not following in our marriages today? I like that you asked that question. And if I'm going to tell my truth is, a lot of our mothers' marriages last long, but it is rubbish. A lot of our mothers are very unhappy. It's about mariage à ma bé. Wait, hold on. Nice expliquer. You know, I think one of the mamas says sometimes they'll tell us advice and we'll do something different. Parce que to yoki advice na bino meto moni eloko mususu. Et puis to boyi biloko wana to monaki. No, zela. Par exemple, Yoka Mobali as a leader of the house. We heard that. Maintenant, tout le monde a Mobali as a leadership. As a beta yo. C'est bien sûr. Ngamutu aponaki. C'est vrai. C'est vrai. Oza right. Ngamutu naponaki. Ngamutu na utika ye. Yes. Ngana ponaki. Ngamutu na utika ye. Parce que eza choix nanga. Okay. C'est ça que tu as dit. I understand. Nelo so zana nani na mobile now. Olingo. You're lucky you didn't say the name. Okay, no say lo moko boy, mobile na a boy, mais olingo okende. Ça dépend c'est quoi? C'est la tuni sur la boy. Mais c'est ça que je dis, ça dépend c'est quoi? Comme les lots par exemple. Okende club. Ya boy abiki na ngo okende club. Mais c'est pourquoi? A boy abiki okende linga la tête. Yeah, but that's what I mean. My answer won't be yes or no. I'll be like, why don't you want me to go? Hold on. Parce que Suka Ebisinga, listen, my brother just passed away, and I need to wait. But why? Just okay. So Azaka go imposenga. Wait, hold on. That's what they love. Get to for no reason. Are men leaders in relationships? I feel like that word leader is a triggering keyword for a lot of people. Even for myself, I can say that. I don't want to say that my husband is the leader in the relationship, but I definitely do think that he is the head of my household. I'm sorry, but that's just how I feel. Like, I'm not going to do anything without talking to my husband first. And I know a lot of people might say, oh, she's whipped. I don't care. Like, if I ask my husband, you know, babe, I feel like doing this, and he advises me not to do so, I'm listening to him. It doesn't mean I'm a whip. I'm whipped. It doesn't mean that. It just means I'm listening and I'm obeying my husband, because if he comes to me as well and he says, I want to do this, if I don't like it or I don't feel it's good, me as well, I would advise him. So I don't care. Naza whipped, nandi me. Naza whipped. Naza yuma, nandi me. But nazo bat la libala na ngai, because is a fifth, is a lobby ngala lobby. Vi standing on na. Toy ba bat la mabala na biso. Ngapi na ko yipsa pe papa ko sala boete. Eza bien te yepa akoyo kangai. Yepa ko lo bananga ko sala boete. Ngapi na yo kitotika ko sala soko ngo sala catcher kinde ko sala ki bitumba na wrestling. So ngo omona mutamakasi kinde ko sala ki pomba na kin. Yo ki pomba kana libala. Lawe is dead. If I had listen, why would a man even come forward to do something? First of all, wait,
Donc tu te rappelles, olobaki que ça choix nanga. Jamais n'a pas choisi mobali oh yebsanga imposer nga. No, that's my answer. C'est ça. But that's my choice. Thank you, Diamond. I like what you're doing there. But of course you like it. You didn't like it when I did it. You didn't like it when I did it. You didn't like it when I did it. That's Rio, I got you in my pocket. That's Rio. All right, listen. All right, Diamond, I like what you're doing there. Guys. Okay, the club it did. Okay, so we understand this, yeah? All right. Frank, we're coming closer towards the end now. Yeah. My question is this. Mama, bozomona ndenge basa bana biso bana. Donc omoni ndenge toza olobike biso mbali tozo souffrir pona makambo oyo. Biso tozo souffrir. Moi ça za mwasi. Omoni ki bo mwasi nanga. Na yebi ki bo mwasi nanga. Na yebi importance nanga. Na kosala choix mabete. Pona mi yebi, ba mi mwasi pa mi yebaka. Soko o mi yebi importance na mwasi. O yebi rôle na mwasi. Mobile na kofuka melayo. Po o mi yebi. Merci maman. Mais soko mi merci. Thank you. Merci. Mobile fuka melayo basi. That's weird as well. That's weird. That's weird. Guys. Why do you want that? Okay, Mama. Guys. I want to finish. Oh, sorry, Maya. Sorry, it's Maya. No. Guys, I'm the host. Maya, please, I want to let you He's the host. Bon, Ponanga, surtout entre this section. This is a broken system. Yes. Pourquoi on a besoin a broken system? Parce que Ozoka is either hypocrisy or what's that word when you're contradiction. Yes. So, Mama Lobi, Lobike, Tozo Baba Loba, Mama Babi, Mobile as the head of the household. Et puis c'est ce qu'on autorité pas ton la Mama Loba, mais pourquoi yon des aki faute na yo ke mwana oyo a baby. OK pas leader, ya kwa nani? So the leader of the family has been completely removed from being accountable as a partnership to raise the children. Guys, finish it. Bolongole responsabilité as a parent parce que yepesa moboko liranga. Papa surtout most impressionable person in a woman's life is anani mobali papa wana. So bolongole papa wana charge que yaza na ki charge amkozala parent bolongole au bac sans school kola mama na. Azala éducateur. Siko etant ozo sa mama wana yene afa ala sa mwana na ye. Problème is ça swapi. There is no relationship entre ngana pourquoi parce que nazomo nozo sala hypocrisy. Koso ibsanga vanda wana kosala kote mengamu ko nazomo neti yo. Zela Koso na place mama zo. Basi tozomona tant ozolela kono ata sokozolela na kobombana na yoke yango na yebi yango na comprendre yango plus que les frères nanga tu vois kande ko uta wapi parce que na mono zo souffrir na pasi na yo après ce que yo po yo za na makasi wana te ko ebisanga te donc kosala te neti basalinga au tourner au passer nga sko pa pasi na yo te vanda place za ipo mobala zalaka boye problème ko wana te tant on mona wae ba mama na ba jeune ba jeune et belé na ba mama baza ko clash parce que there is Gonna listen. clash wana is just ko kolongola au moins place biona mam no because ala close is a place of vérité. Because are honest. We sorry to say, but we bleed. That pain a man will never understand it. Kobota, that pain a man will never understand it. Your name moko awa ke ko comprendre neti mwasi. So tant ozo pesanga conseil ke tant mobala za boy faut look after karata na mabe, ozo pesanga advice ya mabe pour nazo mona ndenge yo ozo sala na mabe. Sikoyo. Problem plus those all getting confused. That word leadership it means sarabiso mabe. Leadership na fam na kachara tonzo bisa mobile as a head of the household. You said to plan together, you have to plan together. If I'm sitting down, deja na uti
ba école nanga papa nanga oh you have to go to school mom you can na say by chi nanga I've graduated you po year you graduate we both have our degrees on the table. So I'm the leader of the relationship. There's why this conversation doesn't happen. That's why I'm confused why we keep saying it doesn't happen in my life. Okay, Maya, I'm gonna have to bring it to a close. I'm gonna have to bring no, we can't. Just really quick. 10 seconds. 10 seconds. Yeah. The problem that I'm having here is 10 seconds. Is we both have the same mentality and how we want to run a household. You and your husband, you'll sit down and have a conversation to make any plans going ahead. I'm saying exactly the same thing. The difference where you now look at me differently is because I'm saying, no, in my household, there is no leader. We both have decided to do XYZ. You do the same thing. But outside, you're saying he is the head of the household. Yeah. Okay. And that is where we have a clash. All right, no problem. I understand. Guys, thank you. Frank, he said Frank. He said Frank. No, she got 3 questions. Thank you very much. So guys, as you can see, this subject is very touchy. But Frank, I'm going to give you 20 seconds. Yeah, 20 seconds. Finish what you can say in 20 seconds. Then we're going to have to bring it to a close. 20 seconds. Yeah, go 20 on. seconds. Bon, moi je pense que ndenge balobi. 19. Exemple moi I'm just joking, sorry. Je pense qu'il va faire par exemple moi va faire par exemple, on va faire par exemple moi bien quelque part. Je pense que le problème est ali et ça il y a par exemple. Bolingi ba na base la next raison so ba maman base la responsabilité quelque part. Quand mi ba je ça si ja ba maman. Ya mi ba pour ça dans le bible oh t'as droit pour la basi. Té. Et ça si ja ba maman. Donc ba maman bolingi ba la bino base la lokola bino mais bino mo pe quelque part boza ko lit par exemple té na kati ba mariage na bino. Oyo na chambre conseiller moi na zala bona mobali na yo. Mais yo mo la moi bino na couleur azo mona yo ma mo sala ezotambola te na ba conseil oza ko pesa yo. Okolo ba te moi na okolo ba te moi na c'est hypocrite. Pour yo moko d'abord, on peut essayer exemple à Malonga, té. Et par principe le monde aujourd'hui tous souffrent dans abuse, physical abuse, physical violence c'est ça la relation. Yo quoi couper ça un conseil. Oui bisinga au moins yo na moi si il faut kozala kolinga mobali na yo. La Bible nous dit la Bible ba Bible dit que Marie aimez vos femmes. Mais est-ce que c'est moi là ça comme mona Christ a aimé moi là ça comme mona yo mobali na zo beta yo. Ouais ça signe amour te moi là zo ba message amour voilà te au senga te moi non de bolbi que Bible moi ça la soumis moi là ça la soumis te parce que zo mona que love on nzamba recommanda qui papa za ko sala yango te. Donc ça va biloko moko be papa ba maman il faut nous on le conseil à papa et à maman. Surtout l'ingipe génération bana parce que biso to souffrir. 4 autres biso to souffrir. Biso to souffrir. Na quatre maman ils ont souffrir. Incompréhension ça trop. To soit la pas rapport à maramusu so fait to soit de la rater. To bunda pas pas muso bulete parce que mama kambo outi et pas na bino likolo. Surtout l'ingi to za la bien. Hein? Bo banda ko lead by example. Papa bo beta ba maman botika. Toboyi makambo wana. Toboyi ba violence. Maman oyo manka kabe ba papa respect na misu ya bana botika. Toboyi makambo wana pe. Ko bani na bino. No disrespect. Biso pe ka côté na biso to kozwa. Moi na ça on dit ah maman comme ko changer na moi pe love maman papa comme ko blossom. Yanga pe na me ko pe biloko maman comme ko sala na love na na papa pe so moi on ba pe so moi na nga mobile o sala boy amoni de relation ko kende liboso ye pa ko so ngape ako ko pe biloko papa donc to changer na biso mo ba comportement avant de se là-bas merci Ningi Bolobi. Émission Yozala qui penza émission Oyo ekoki ici là na inerte mais to meki na moyen na biso. Donc bo pesa biso moi ba commentaire na bino ningi ni bokanisi débat Oyo esalaki. Donc ceux qui bondi que ba jeune balobi makambo bien boko mango sur les comments. Ceux qui bondi que ba maman balobi makambo bien boko mango pe. Donc eza solo la bien Real Talk ngai host nabino Christian Bless beau partager s'abonner donc beau like ango beau partager beau share ango donc voilà merci beaucoup et au revoir.